Didi Stone la fille à papa. Didi Stone mwana mama Lia na Koffi Olomide bande konanga aye sur affaire ya impolitesse. Affaire si ya ki impolitesse so to kanisa ki deje sila kala. Menzo kande ezala kaka. Ezala kaka Didi pa na ye ezala na mutema na ye eliko nango alobi esala ke eloko te. Bande konanga to sala analyse ngala bino enochila bino video ya Didi Stone. Voilà, mbote na balandinyo c'est la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Like na yo et ça la rabiso super bien. Commentaire na yo na se wana bande konanga ba remarque. Et ça la rabiso bien. Muto aboya ka conseil na mokilo c'est kaza mutu malamu te. Et voilà, bande konanga. To ça l'analyse sur Didi Stone. En tout cas, auto ça la biso maman na émission moko. Moi na ye a touti ba bordure. Moi na touti ba bordure sur bateau ba finga kae impoli. Ki impolitesse o ya Didi Stone e utaka wapi e banda wapi e sala ndenge nini po akoma impoli. En tout cas Didi Stone aye kotalisa biso yango. E bana ndenge nini apparemment pe ayebisi biso ke abza victime ya kozala mwana ya Koffi Olomide. Pona nini viki azalaka mwana ya Koffi Olomide e koma akoki kosala ba n'importe quoi te. Likamukeka akosala boye. Didi Stone mwana Koffi Olomide. Likamukeka akosala boye. Didi Stone mwana Koffi Olomide veut dire que aza papa na ye aza star. Ye mo pa aza star, mais viki papa na ye ayebani pe makasi. Makambu ya oyo papa na ye asalaka ba scandale to mona Koffi Olomide asalaka ya moko ba télé réalité na ye na mama si makambu na ye asalaka ba base na ye en tout cas ekolaka ye pe mais aza pe na choix te parce que aza mwana ya Koffi Olomide e kombo wana pe e apportela ke pe mambo ebele e kombo wana pe elukela ke pe ba problème ebele kombo wana pe elukela ke ba problème ebele etant que kombo ya Didi Stone Olomide. Alors Didi Stone aye kotalisa biso ke ndenga zawana batu babenga ke impoli mais ye pona ye azaka impoli te. Et puis a informé biso ke batu nyonso oyo communauté africaine nyonso oyo babenga ke impoli baye barate eloko nini ye moko personnellement amona aye barate eloko ni babengela ke impoli. Parce que ye asala makambu o ya monike fo asala et puis asala mambu na ye wa ya kosala eza na mutu o ye asalela ango. Asalela ango nini? Asalela ango o ezali bongo mama si. Parce que mama si aza adversaire ya mama na ye. Azalaka rival ya mama na ye. Donc ndenge mama si azalaka bongo pona sinzi le cœur amona kae et pona Didi Stone amona vraiment sinzi le cœur le quoi. Aebite kwa mbanda mama aza mbanda nanga. Pona ye eza vraiment bongo mbanda mama aza mbanda nanga. Po ba clash o ya salaka wana makamune ya ko sala wana selon ye. Alobi eza na batu o ya salela ngo batu ngonde banani. Ngana bino to yebi lelo Didi Stone so aloba na ate na tata na eza pona nani. Eza pona Cindy le cœur. À part Cindy le cœur nanzimi te kasala ngo pona papa na ye parce que Didi Stone alingaka Koffi Olomide tellement makasi boko qui même pas quoi imaginer. Koffi Olomide paye mon coup tout derrière boyoka loba ngona be mission. Que ye alingaka moi ane makasi Didi Stone c'est ma fille. Didi Stone atabiso to sali ba 1 million de vies ba 1 milliard ba milliard abi Didi Stone pona ya za number 1 star number 1 ya monde entier. Fille unique ya papa. Alors ba makamsu so mike ane le kaka Koffi Olomide selon ye amona angoa pona ye azaka mwana na ye. Didi Stone pe pona ye papa na ye azaka papa na ye pona ye problème na ye zalaka ke ya Cindy le cœur o azalaka mwana musala o azalaka mwana musala parce que lelo poto ba pe vérité Cindy le cœur oui a travaillera pas Koffi Olomide muto a travaillera pas na obenge na obenge ka mwana musala nde to benga na lingala. Alors ndenga koma maratre na ye eloko wana alinga yango te. Yango so amoni ba bisala sala na TV ndenge papa na ye asalaka epusaka epe aya ko sala pe bisala sala. Donc bisala sala na ye wana asalaka oyo biso na communauté to bengela ke impoli.
ye mpo na ye azalaka impoli te asalaka yango mpo mutu oyo ye ayebi ke asalela yango elikolo nango akotikaka kosala yango te akokontinuaka kaka kosala yango mpo na mutu wana. Donc affaire ya Diddy Stone aye nde mpo kuna kotalisa bato ke ye ata bato babengaki baimpoli ata bato balobaka nyonso mpo na ye kutu esalaki ni chaud ni froid bandeko. Alors sans plus tarder bandeko nanga na otiela bino Diddy Stone boyoka makambo akoloba sur impolitesse oyo communauté africaine babenga ye. Po parmi communauté wana eza na bato basepelaka na ye, eza pe na bato basepelaka na ye te. Eza pe na bato bafinga ye kaka, aza impoli, aza impoli, aza impoli. Eza pe na bato yo pe baza te botika mwana bato aza bien. Et voilà la famille sikoto landa nano. Diddy Stone ndenge akoloba sur ki impolitesse na ye ndenge akoloba sur makambo oyo elekaka na internet. Vraiment ils a participé ma communauté oyo makambo bandeko nanga bo like bo partager ba commentaire na bino que ça la biso bien et voilà Tolanda. De fois pour un oui ou pour un non, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, on te tire dessus, on te martèle pour par exemple rien que par rapport à mon papa, tu vois, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il faisait, parce que maintenant c'est plus trop le cas, parce que je pense que maintenant on a compris que j'avais pris tu vois mon propre chemin, etc. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, on le met sur toi. Ça c'est, tu vois, genre en mode mais viens voir ton père, non. Et tu vois les gens, en fait, oui, je peux comprendre que c'est une star et que vous, ça vous fait marrer parce que, tu vois, c'est un truc divertissant, hein, et c'est votre star, machin, mais à la fin de la journée, moi, c'est mon père, quoi. Ouais. Tu vois, moi, je ne suis que sa fille. Tu vois, il y a des choses que je ne peux pas forcément contrôler, donc quel est l'intérêt? Et je le vois, hein, même pour même les Blue Ivy, etc., qui, tu vois, c'est encore une autre sphère et tout. Quel est l'intérêt d'aller blâmer, par exemple, l'enfant pour les actes ou peu importe, tu vois, enfin, ce que son parent a pu faire, dire, ou tu vois, que ce soit bon ou mauvais, en fait, tu vois, pourquoi? Ou aller critiquer l'enfant, etc. Enfin, ouais, ça va no loin. sense, tu vois. Donc, il y a cette pression-là. Quand t'évolues, on voit que ça marche un peu bien et tout pour toi, on veut te mettre des que vous connaissez très bien. Là où vous m'insultez, tu vois, je dis, mais comment est-ce qu'on peut m'insulter, tu vois, face à des choses, enfin, des situations que vous connaissez très bien, là où vos mamans, vos tantes, vos cousines, vos sœurs, etc., elles ont souffert pendant longtemps, tu vois, il y a des fois, je me dis, mais si personne ne parle, qui va le faire, tu vois, à un moment donné. Donc, c'est un peu ça. Et donc, du coup, le fait que, qu'on me traite d'impoli, ça me choque pas. Moi, je vis pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ma réalité. Tu vois, c'est moi qui m'en prends plein la gueule. À la fin de la journée, tu vois, tu te retrouves toi et toi seul, tu vois. Y a pas les followers, y a pas la communauté Twitter et tout, tu vois, qui est avec toi, qui vit le truc. Donc, ce que les gens pensent, ce que les gens disent, même si parfois ça peut frustrer, ça peut affecter, etc. Ça m'est un peu égal, en fait, tu vois, parce que moi, je sais pourquoi j'ai réagi. Je sais à qui je me suis adressée, tu vois, à ce moment-là. Je sais pourquoi aussi je l'ai fait. Ouais. C'est tout ce qui m'importe. Ouais. Ça, c'est vraiment mon mindset. Hein. Moi, je suis vraiment en mode, j'avais besoin à ce moment-là de faire ça. Je sais pourquoi je l'ai fait. Il y a ce truc-là. Et puis, je pense qu'on attribue souvent à la femme noire. Tu vois, dès qu'on réagit à quelque chose, dès qu'on tape, du poing sur la table, etc. On nous fait passer un peu pour l'hystérique, etc. Machin, tu vois. Et moi, je me dis, je m'en fiche. Mais, en fait, je sais pas. Mais est-ce qu'à un moment donné, parce que pour parler avec toi, en fait, c'est beaucoup plus sensé et il y a vraiment des raisons pour lesquelles, à un moment donné, toi, tu décides de réagir. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, ok, faut que je prenne le temps d'expliquer aux gens, en fait. Enfin, parce que, en fait, si les gens comprenaient pourquoi tu réagis à certains moments, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de gens qui diraient, voilà, c'est une enfant impolie, enfin, c'est le truc qui revient ou je sais pas quoi, tu vois. Tiens, là, le truc de l'enfant impoli, toi, t'en penses quoi de tout ça? J'en pense, en fait, ça ne me surprend pas. Et je l'ai déjà dit, même, je me rappelle dans un question-réponse un peu bateau sur Instagram, quelqu'un m'a demandé et tout, m'a dit, mais comment tu le vis, etc., quand on traite d'impoli, etc. Et moi, j'ai dit, mais en fait, c'est normal. En fait, là, on parle, tu vois, là, j'ai quelque chose en tête et tout, enfin, par rapport à pourquoi on m'insulte d'impoli, tu vois.
Là, on parle d'une certaine communauté, donc la communauté congolaise, africaine, donc ça touche même l'Afrique centrale, parce qu'il n'y a pas que le Congo, hein. Il y a les Ivoiriens, il y a les Camerounais, enfin, tu vois, c'est vraiment l'Afrique centrale qui en parle, etc. Donc on parle déjà d'une jeune femme qui en fait tape du poing sur la table. Elle donne son opinion, tu vois, elle est pas forcément complexée. Elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Elle ose faire ce que beaucoup ne font pas, et elle le fait en fait face à une société, tu vois, et une culture qui est profondément misogyne, patriarcale. Et voilà la famille boti ko yoka Diddy Stone nenga expliquer biso Barcela na bakfaso ibele batu bakomone boye yo papa na yo asala ki boye azongisa ki boye donc ye atikala kozala kaka victime ya tata na ye vraiment eza parmi biloko oyo esala ki pe mwa ndenge otala boye apoka na mwana star yango basala nga boye osala pe boni vraiment ba réaction na on a évité bandiko o boko landa biso ce qui bolo ba nini sur ba réaction oyo Diddy Stone makambo Diddy Stone akutana nango et na affaire oyo ya lobi ki impolitesse oyo batu ba congolais ba traiter ya mbala ebele oyo et ça la nango ye pas cité mais viki ba traiter yango alobi aya kolobelango kaka awa mais na ebiki parmi makambo Diddy Stone na lobby eza na batu ba kolobaki aza na raison moi na biso et tout eza pe na batu ba ya kofinga ye comme d'hab ndenge ka na communauté ezalaka mais atalisi biso ke ye ba makambo ya kosala na ba Instagram na ba Twitter et tout aza na batu oyo asalela yango pa n'importe qui te aza na mutu oyo atumbolaka ye aza na mutu oyo azalaka banda ya mama na oyo ya santaraki aza banda mama na bango oyo ayaka toujours choc wana ezalaka na ye kaka oyo eza ke mwana mosala na biso akoma marâtre na biso donc eloko wana pa Diddy Stone akotikalaka koacceptaka yango jamais selon ye ke azala na marâtre mo comme Cindy le cœur mais vu que papa si alinga aza na choix te papa akotikalaka papa na ye mais makambo mosusu etikali en tout cas toyebi te tosala ndenge nini wana etali kaka Diddy Stone donc voilà bandeko to s'abonner to liker bo partager ba commentaire na bino ke sala biso super bien voilà bisous bye bye.